Salela biso loko salela biso analyse ko koma na matoi ya R9 azwa maele na vi luke longa nzambe pe luka nzambe menace oyo komi koloba pe ozo témoigner manika liaka mibali luke longa nzambe lelo yebike manike akomi ndoki l'air ozo régner na ye l'air manika bi oti Londres omona ka ndoki te lelo boboya ni ekomi manike ndoki bozwa maele ha botika ko distraire batu yo ebiye Vincent Makila. Pardon, tu as la chemise. On est libre parce que dans un monde, on va attaquer, on va attaquer, mais on va attaquer. On va attaquer, frère. On a vu bien. Ok, pas hérité, biloba loba. Ok, pas fali, ok, pas dormani, kaneka bongo vivre. Maintenant yo, hein? Oui. Pena ebela conseil na ba playboy na biso ba kinois o balingi via ki jigolo o balingi ba vu que non moi c'est o moka sala ranga ba biloko yango R9 auti ko kutana nango ete ya ebele ya banoko eloko ete ya hein ete ya vraiment R9 makasi pété ya banoko ebele. Donc, balobara d'autre part, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tant on me sous R9, aux arabes conseils à pire. Pour tout au coup, dernièrement, na piro yo, conseil qui yo pour pas maniquer famille loba, yo elengia kuyu, to éviter so. Les marins, jeune moya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti, ni salande makam. Oza bezuta ba film bien. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ni makam salande makam ouais King France Télévision hein mote na bino ban landi tout à King France Télévision partout aux amis dans le monde entier hein au Kandé Tolobara bobo sanakate surtout qu'on s'abonne vraiment massivement, qu'on aime, qu'on partage, pour ça là bien quoi, intérêt na bino quoi, oh ezali a bino un serviteur, hein, 12 fois maître, hein, déjà groupe Yannick Wenge depuis South Africa que je salue à passant, hein, Maman Pierrette Yoka Kande Tolobaka, grand prêtre Mobalima. Hein? Depuis OCC, Papa Nabiso Wenge, Valère Mobalima, et puis grand prêtre mère, hein? Ariette Bossong numéro 1 à Bamama, Kande à la initiative à Malamo Bozoa, il y a robota 12 fois maître quoi pas Zouaraba, il y a initiative, il y a Bimisa Bakalando na écran, donc il y a un vraiment ça, la Randeka Tolobara, Panza Fuite, Panza Fuite, analyse plus vérité. Bandeko, juste moi conseil, Naba Gigolo. Conseil na ba playboy parfois ba ozo conscience te ba comprendre tes cartes mingi total isa R9 hein ndeko R9 vraiment eza participé mawa le lovier commis misère malheur galère déclin toyebi nino to rolo baté pour na vie na yo hein botala ba place a konyata hein ndeko botala ba place a konyata Botala ba place à Ronyata. Moi ça mission à moi si ni moi si te o yo koya o lokwa o s'approcher na e. Hein? Ah ndonga sala ba parcours ya tembe na mamboka oyo vieux amarkaka. Oyebi elekela ka na mando ina ete. Hein ba manike ba bato yo koka rolanda te na vie. Batala balobaka to kopiaka o ya malamu. Ah, toi enviera o eza loyal total ba makambo to ko sala ah kolinga mwasi ya mobalo mwasi o akufela mobale ya mabete mena mwasi nini lelo komo lelo komi menacé hein R9 lelo komo lelo komi menacé conseil au ba bengi partout dans le monde entier hein o eza bisoté mais juste moi petit conseil na balandi nyoso King France Télévision pour innovation ezolanda ma partout dans le monde entier to yamba ki ba coup de fil o ya bateau ba ko transmettre message e pa na yo te pe ba bengi Dr Julien Mbengo mobala nguya le maximum de respect paka talela biso loko salela biso analyse ko koma na matoi ya R9 azwa maele na vi luke longa nzambe pe luka nzambe menace oyo komi koloba pe ozo témoigner manika liaka mibali luke longa nzambe lelo yebike manike akomi ndoki l'air ozo régner na ye l'air manika bi oti Londres omona ka ndoki te lelo boboya ni ekomi manike ndoki bozwa maele
hein botika ko distraire bato donc lelo lokolo asuna manike te manike mutaboma babia manike motu boye manike wana ba preuve tangible biloba loba eloko ozana ngo comme fuite panza comment loko kufa na eloko na monoko loba yo yebi ba vérité bi ba secret panza il paraît na mona go pena mwasi bimisa mwasi na yo manike abia obala yo mwando yo isolé c'est quoi na souci manike wana posa manike mutaleke abina na mwasi na ngapeto yo ki voit mwasi pa vanda biso na bina loba bokoganga yo pe koto nga na bo muto abimi manika après en tout pour tout manika banga kataza soldat yo bangela nini leka loba popa manike hein R9 tala lelo centaine de commis tala vie na onde commis oza sûr et certain na oyo yo yebi a popa mwasi na yo luke longa nzambe tu es un playboy hein oza moto parfois rose à la oza te oloba nini lelo basimbisaka nzungu manika melisaka okuyu manika salaka nini o lelo akomi ndoki avi na yo lero renye na yo oyebaki te na babiloba loba oyo mpo loba na oyo mwasi no aloba na bakokumisa oyo lobi nango ata fere milene kokumisa oyo nakumisaka otinga wapi tozonga vraiment na histoire nini oyo loba ya malamu mpo na manike lelo manika akomi ndoki avi na yo lelo manika bomaka mibali donc yango nganga nini ayebiso pasteur to prophète nini ayebisi yo oyo lelo olingi mpe longa nzambe te R9 luke longa nzambe luka bulo tu es un playboy nzambe wana kosunga yo otika vie ya kimario otika vie ya kodépendre na mwasi manike aza moto akodistraire yo kaka vie manika bandi monde ya média lelo te manike abandi makambo kozala na bamisien lelo te aneni ni babi ya régner aneni ni babi ala na lantino manike ayebi monde ya showbiz lelo te manike ayebi monde ya showbiz lelo te donc aza étape na monde wana donc ayebi mingi ke yo ko faire face na ete luka nde elongi ya nzambe R9 luka calendre ya nzambe kende ba pasteur tunasi bazali ba pasteur na biso évêque mukuna bazali ba papa na biso na sendo awa ba sonika futa ba kizamina kibila kende ko luka batia maboko aux olympiques de livrer aux olympiques de livrer pour makamba manike eza sérieux kando lobi mobala libosa kufaki ya mibale yo za le roi 3e les on reconnaître loko wana bilo mususu ava ko loba pe faut botalara yo vraiment oleki se ko assurer certain pe na ba preuve tangible à propos ya manike donc babilo mususu fo oyebaka R9 luka elongi ya nzambe donc tozo yamba ba appel partout na monde entier donc vraiment ils a participé mao tala vie na le londe komi na bakwiti dessin ici ekei ezongi kuyu ekei ezongi gola ekei ezongi donc ils a passé kwiti et pesa yo eloko te tala lelo vraiment mitala mutuka soki eza na rétroviseur combien de fois mutu basala rétroviseur pour mutu atalaka nsima donc vie ya mutu rétro eza l'air au croisé na eloko moko na vie carrément il faut lukotala olukotala nsima na uta wapi pe na okende wapi tala vino lelo nde komi misère donc toloba vi na o nini totaka masanga tomela to nini vie ya R9 tala lelo nayebi te baloba nini enfin lelo ekomeli nini lelo komi muta bakwiti okomi muta biloba loba tozoyeba te vérité eza wapi lukute eza wapi yo biloba loba mwasi biloba loba toyeba vraie vérité wapi R9 luka elongi ya nzambe mwana mobali alelaka te manika bandana yo te yo po bandana manike te vi na yo kosuka na manike te tu es assez jeune izwa mabolongo na otia na se monde média ezali tokolekisa o toujours toyamba pe su na kin France posa na biso eza témoignage ya malamu 1 mois ou 2 mois après séparation ya manike ozala prospère kolinga te yo na mwasi bokabwana koyembi loba mwasi wana kutu bokabwana abia obala yango chance yango nzamba lola manika chansara abena na chance na mboka oyo taka manike avion mati ekeye zongi
manike mibale ke ezongi ba metiola nde ba metiola ba indo nde ba indo ba konzi nde ba konzi doyo morondo miboma manika na vina ya bien ok pe héritier biloba loba ake pas fali ake pas do manika neka bongo au vivre maintenant yo hein ouais pena ebela conseil na ba playboy na biso ba kinois o balingi via ki jigolo o balingi ba vie que non moi c'est omoka sala ranga ba biloko yango R9 auti kokutana nango ete ya ebele ya banoko eloko ete ya hein ete ya vraiment R9 makasi pété ya banoko ebele donc balobara d'autre part les conséquences corrigent mieux que les conseils tant au mosusu R9 ozara ba conseil ya ba pirio poto ote kokutana dernièrement na ba piro ya yo ba conseil ki yo pa papa manike famille loba yo elenge ya kuyu to ebite so kuyu yango ya manike andoza la sope ya gindokiso ya nini dona sima ya kuitso andero yeba babiloko andosa na momi na yo te lelo manika komi mabe lelo yo komi menacé to ebite menace yo za menacé ozoza la menacé spirituellement physiquement ou comment pour lobi bien na menacé wa menacé ndengo za na ola la bapongi ya bien te siko nani aza sima ya menace na yo pour manike déjà zui mobali na ye aobala pasala ki annonce abinde na abo à bientôt ba obala ngo na bien chance libale monara manike bela baso batoni na Kinshasa libale monika manike R9 luka mwasi ya solo luka elongi ya nzambe pe leka oloba hein oloba babengaka ngo nini o confesser ya luka o confesser luka o sanza o zana ngona libumu pona ndimite yo na manike bozanga ki pacte parfois ya kuyu na ndimite na manike bosala eloko moko quelconque pour le loko ma menacer pour moi si na mobali so bakabani omoni moi ça na nzunzu mobala comme faible c'est que moi si on a la qui puissante plutôt que mobali pour manika régner à oloba mais yo okoy maladif donc to le bando vivre na sima manike R9 manika bien mutando sala yo manika bokenda Londres asali ba émission lobi cabal okenda no nulle part Chypre ndé parfois Chypre ngo pokenda na ba agence ya lungu yepe mutapesela o billet ye mutasala yo ye mutalamba ye mutasala tout wala kanora Mario azwa konde po sala yo ma comprendre que non ndengo zawana wala ki l'homme qu'il fallait la place qu'il faut te maintenant aluka l'homme qu'il fallait la place qu'il faut oh lelo asale proposition oh lelo bazo balana to ebite soki sango ya libala ya mariage ya manike ndeko miso biloba loba pe yango nde belisio pour manike a calme séparation pe sarana ni pasi pour ngande moi ça dépendre na nga nga ko dépend na moi cité yo na moi si séparation au komi biloba loba c'est quand ndeko dépend na manike hein, conseil à suivre, exemple à suivre, na vie de Ronabiso R9, hein, bandeko ba congolais ba kinois, tous à la vraiment il diffé, hein, il diffé plutôt na likambo manike oyo. Était ya vraiment ebelé. Et là qu'on a na ville na biso ya Kinshasa, ils a vraiment trop. Et pesi mo bolo. Hein, oh ba bengi vraiment na monora mboka mo bolo. Et pesi ki mo tubu, et pesi vraiment faiblesse. Hein, na ba jeune kinois ebelé quoi. Ce qui au moins vraiment un jeune kinois playboy une fois que moi place à Rolia moi nini alia no chouchou melenge yango ba conséquences ba jeune kinois belé to croiser to banda yango lelo te to zozo ba conséquences belé mais ezo peut exister au contraire kutu yango comme vie actuelle na Kinshasa yango nde comme vie na biso lelo ba jeune sœur ba moi préféré azana moi noko moko on comprend la tazana na bas âge mais azara moi play quelque soit corpulence na ya azara propre yenda salarae o anda kukuna yango te exemple yango to mona ngo na R9 alandaki manike to ebite so alandaki nini sope alara ba nyonga kuyo anda kokota sope alaki nini et même tina niveau bakoma mwasi na mobali na manike. Et le vraiment ya kolekala yango wana litigeuse le rôle la maniqué rancunière le rôle la maniqué au préféré aux alepana et puis moto ayo karate manika na moto ayo karate na vie na ebité na ekolo manika tangaso e bando zalandeni yena ba professeur na ebité na mama ya maniqué to ba yaya na ye nino banda ko mona po manika bima o abima donc elakisa ke maniqué depuis enfance na ayo ka ba botité po abima o abima po azala o azala po soki manika okaka baboti ya ngazala o azate
Donc ezaka pasi bandeko vous s'abonner vraiment na ba o ba landi parfois lelo o lelo ba découvrir qu'une France Télévision ndeka to senga partagez, beau aimer, surtout abonnement. Il y a Rosanga te beau s'abonner vraiment. Abonnement de yango makambu beau s'abonner massivement. Il y a bien vraiment il y a Tembeza. Na Kin France Télévision, borozo ba analyse politique, borozo analyse ya sport, borozo ba analyse ya musique, borozo vraiment ba analyse ya sorte na sorte. Ndenge Congo za ko développer, ndenge Congo zo kene na émergence. Toroke na bino partout na ba contexte tout na ba voix tout ma boulot tout. Torokita partout sans frontières na mboka au Congo juste pour nous relouquer la bino ba info où ils allaient vraiment na actualité ba info où ils allaient vraiment y assure pour monde média ndeka ka boss ya chaîne à lobaki à te chaîne na disposition ya peuple yango moni lelo yo Kin France Télévision une initiative partout au réceptionnaire ba appel à monde entier pour tokoma monoko miso pe Matoya, ba peuple congolais partout dans le monde entier, na niveau ya réseaux sociaux. Donc ils ont vraiment essayé mingi na bino ba congolais, pe balandia Kin France Télévision partout besoin dans le monde entier pour continuer. Il y a matissa vraiment niveau ya chaîne na bino ya kolanda. Bon luka vraiment bo benga ebele ba s'abonner donc vraiment ça les sengoza moko ya ba moyen ko luka ko sunga RD Congo que je salue à passant grand prêtre maire depuis South Africa, montant Vandisi Esprit à 12 fois maître, initiateur P2G à groupe, 2G à chaîne, Yannick Wenge, donc vraiment 12 fois maître, au Betty Luko Fobukani, moi la moke na bangenge na ye, donc au Koi Batiki Oli Benda Jekami Singapakebo quoi, donc à Katanarate na couloir. Donc à toi na marteau Kin France ndema kambo kwa innovation et là qui a bino bongo gilet mbengo mobala nguya le maximum de respect motema ya Odeline Lola bébé Michel Glorsen et puis Cédric Luzamba Cédric Malamo Christian Luzamba Deborah Malombo Sarah Itamar donc bino tout vraiment na saluer bino à passant papa Paul Mindia donc vraiment quoi na saluer maman ya grand Diogo Yohan Wissa depuis la France, maman Élisée Wissa, que je salue à passant, pasteur Merville, Sœur Mima, donc exemple à suivre quoi. Donc à la prochaine édition. Ndemaram, chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti. Musalande makam. Oza bezuta ba film abia. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ndemaram